Mbote na balantinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou Oye. Les loto ye libino gatibi kabakele ye pe aye kopesa opinion na ye na makambo ezo se passé na makambo alinda. En tout cas, bon matabo kita boko koka ko séparer bisote. Les Abakuki toza soudé toza ini. Boyo ka gatibi kabakele makambo alobi pona linda ya SB Production. Notre première fille, on t'aime beaucoup. To sengi na babakuku nyonso, bo sotaka ba publicité te, bo consommer ba film na biso, bo yo kabino moko makambu gatibi alobi. Yeah! Who am I with? This is my sister, Linda. Hey, Linda, on a quitté au mot sombre. Il y a des 40 ans, vous allez quitter quoi? Mais oui. Il y a un teint uniforme. Uniforme. Moi, c'est Zangambanda. I know I'm serious, you know. I'm serious, hein. Yoka sourire, hein. No, il paiera na bonne vie. Yeah. Who am I with? This is my sister, Linda. Hey, Linda, on a quitté au mot sombre. Il y a des 40 ans, vous allez quitter quoi? Mais oui. Il y a un teint uniforme. Uniforme. Moi, c'est Zangambanda. I know I'm serious, you know. I'm serious, hein. Yoka sourire, hein. No, il paiera na bonne vie. Yeah. Who am I with? This is my sister, Linda. Hey, Linda, on a quitté au mot sombre. Il y a des 40 ans, vous allez quitter quoi? Mais oui. Il y a un teint uniforme. Uniforme. Moi, c'est Zangambanda. I know I'm serious, you know. I'm serious, hein. Yoka sourire, hein. No, il paiera na bonne vie. Donc atabo salindeni boko koka bola SBT toza ini na façon moko biso bana sila to yaka kolobela makamba batute ngano na zwa penza tana ngai tena kipe mwana ngai tena kipenda kuna ngai tena bandobeta masolo o mwana ya mamu fibi musapitala kuta fiba bango nyonso misapasala ki azongisa ki jamais même attend na te biso tozala na tante ya koloba makambo na bino mais au moins na bino bozolandela ka makambo na biso tonga midi pourquoi on appelle ça manque à faire hein ezana batu misusu basala raté donc à part YouTube ana cop misusu te donc pona ba vie aza capable ya ko se ridiculiser po o bino bosali pa linda bobimi ba ridicule bazoba ba mboa ba impoli makambo etali bino te boye komi kotisa moni de botika na soni bozali na posa linda asala nini abete la bino maboko aiko lakisa bino ki ingratitude ezalaka mabe ingratitude eza eloko moko donc muto oyo azalaka ingrat et pas muto asali ebolamu na vie na ya obongaka te nyonso bando sale bando zonga ka zéro potango muto ana zolelela ye nzambe pe azalaka juge atalaka alors tozobelela na babakuku nyonso bomoni bien ke ba 15 minutes na biso ezongi bokende kuna bo consommer ba 15 minutes na biso botala 15 minutes ya mama via ya Sherika ya Fatuka Yembe nyonso wana poto matisa ba vie ya Sila Bisalo officiel tolingaka bino ya mingi bo continuer ko s'abonner pe bo sotaka ba pibité ya komiselanga message au pardon ko lembanga te yebisa bango boye bazala te toko vivre. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse. Ela foi
Yaya, komiselanga message au pardon kolembanga te. Yebisa bango boye. Bazala te. Toko vivre. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse.